balobeli ya papa Hervé baye. Lite ya kanda aye. Zeki Ndingu aye. Bato asap pe balobeli ya polémique. Virginie Manganga comme journaliste, comme muta polémique, pe muto azo travailler vraiment dire et pas le padre ye pas ye. Na ba musicien o batikalaki ba ye. Ba musicien toyebi déjà. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko, papa Hervé, équipe tikalaki baye. Kaka moko na batoyo, bakotsa visa ndenge na yoki moko ayete, ba misusu wana nde baye. Balaki programme baya pona 2 fois Adidas Arena événement na makasi. Mais le kola baye après Adidas, ba musicien place na bango ezali, Virginie Manganga makamba kosala place pe ezali. Sikoyo lite ya kanda na Zeki Ndingu bakopia nini to bakosala nini. Bandeko ya motuna po bato o baye. Po to tiana na Adidas Arena. Ndenge alaki 2 fois na. Lite ya kanda aninga ucha mwa pagai no. Avant concert e bandaso bayaki. Jules Karine Mokonza osabe spectacle. Ba journaliste bele ininga oleka somo. Zeki Ndingu aninga odenda pe. Mais lite ya kanda aninga obeta makamuna e spectacle très bien. Siko baye après. Donc, le kola ba visa, c'est kotaki bayaka. Mais, ba opesa nini? Lite ya kanda opesa spectacle. C'est possible à opesa émission. Mais wana kopi ya opeka na Congo. Bandeko, nakoloba bongo po mingi. Balingaki baya poto to papa Hervé mema bango to mema batu po kote kuna ba memaki bata kote kuna ba piaki spectacle ele mabe me kombo nango spectacle bata kuna balobisaki poto
ezala ya mabe to ya malamu balobisa ye poto. Bandeko nakosi te no te lelo ezokoni koningisa bato wana mpe Israel ya na poto akende te azonga te. Israel ali toujours awa bazoningisa. Sikoyo Zeki Ndingu aningisaka makasi kasi aningisaka ye moko te n'ekipe na basaper. Soki ayelaki ke le padre aza komema ekipe ya Zeki Ndingu eyalika mosusu wana impact total. Mais Zeki Ndingu ye moko akoningisa ndenge nini? Aza Petit Fally te. Petit Fally ndenge aza wana. Petit Fally aningisa kaka. Donc Petit Fally à part kozala a chanteur aza meilleur humoriste. Donc so bazo pesa ba cadeau na ba humoriste congolais faut ba pia pe fait Petit Fally ateza profession na été ata salaka imurango sango kana ndenge na talaki awa ana voiture batuni ye mwana na ye bébé wa botami soit comme na combien de mois. En tout cas ata yo so batuni yo bébé ya Petit Fally akomi na combien de mois okoyeba no po botami ka tango Petit Fally ana poto no. Petit Fally pa non c'est que mwasi na autobota komi papa. So calculer ti lelo oyebi déjà combien de mois. Mais Petit Fally a pied réponse directe. Bako tune makambo azoloba ne pe bien. Mais tant batuni mwana no ana combien de mois? Alobi mwana so komi na combien de mois? En tout cas, akoluka tuna mama na epo yalaki na poto. Bomoni imura do fo seka kaka. Mais involontaire. Pe ya omona ngo logique. Alaki na poto akoyeba. Ba mwa na komi na ngote. Donc tanga osala ba voyage. Akoyeba ne pe ba ane mwa na komi na ngote. Heureusement ana mwasi oyoyo makambo to ayebi. Mwasi yango pe de plus en plus oko makitoko. Batu pe bakomotia eka. Kote kuna pe Petit Fally akeba. Alors le padre Zeki Ndingu akokobeta neti Petit Fally te ye moko. Sikoyo lite ya kanda akokobeta ye moko. Mais faut aza protéger. C'est quoi za mobali? Nana ko protéger na poto. Ba maître ya pa perve. Ok. Akokobeta ye moko. Mabeta. Pona bato ngambo mosusu wana. Bana mibali o balaka munoko. Na poto penza bakangaki munokwa babetaki ba crèche ya mike me par hasard me bakangaki be ya monoko bamiso nga na yebi bango te na yebele bango nde baye na voyage na komo tala bango siko pa Frank Stem pa ya Mike Lokamba balobaka boye mombaya nde na yebi ye mena oloba ndeko moso ya mobali natali nzoka alobaka boye
mais soki alobaki boye na poto risque fo aza pe na bamaître ebele maître moko te mais gele ya mwasi gele ali mieux protégé ata na maître moko ata otambola ye moko a protégé déjà na batuka na balabala obakisi mbila obakisi na loi ya France bokobete pete bokimi bobombami lokola o babetaki se lezino te ata obombami bakoluka yo bamiso bakoluka mpo babeta yo leta koluka mpo akanga yo bakobimisa kaka na lido so obombama me mwana mobali te mwana mobali ya différent ata mbila ye moko so alongoli teni abanga na nzela babeta ata na voisin abondelaka voisin nga ndaki na mosala kolanda mwasi na ngai ota komemisaka ngambo mbila ko okako bakende kangaka o babimisaka bapake babangaka nga moko nazala na master mbila nayebi master mpe tobinaki na discothèque toyebana mpe na discothèque abanda kolinga mpe natiele litoi mpo ye akoka kotya litoi te nayebi nde babanga alors bandeko donc bato le padre amemi na cadre bakotala poto me na ngambo mosusu bamemaki bango mpe ya poto na signe encouragement lifuti mpe bakontinue mosala baoyo bakokontinue ndenge viza na bango ya molai baoyo bakobebisa ya labai ndenge mpe esalami mpe na kota le padre bato babakisami ebele balobaka mpe kitoko bolanda bango bolanda te le padre akomi na bato ebele bongo na ngambo wana mosusu bango bakomi mpe na bato balobaka mabe na ndenge osakana te na malamu donc makambo ya liboro eya mpe ya minene bon en bref ndenge naloba nini le padre vraiment esengelaka memaka bamusicien na Virginie Manganga donc na cadre ya mosala bongo na cadre ya komema bato soki alingaka mema Zeki Ndingu alingaka komema ekipe na ye mpo babiloko tu Zeki Ndingu babetaka eya na ekipe na ye ekipe wana mpe Léopard de la Sape donc ata na Afrique du Sud ntango babengisa Zeki Ndingu babengisa ekipe ata bajournaliste ntango bayambaka Zeki Ndingu bayambaka ekipe ata bamakambo tu Zeki Ndingu asala oyo esimba esalaki kombo na ye Zeki Ndingu wana eyebana eya ekipe donc koya ye moko eya na sens te lite ya kanda koya ye moko eya na sens Virginie Manganga eya na sens bakoki komema mpe liteya donc ntango bamemi liteya bakoki komema mpe Fivette Mayamba to batiki bango kaka bakokosala neti ngambo wana mosusu te
Botala, les padres abeti barena. Et simbia, et beti impact, 2 arena. Wane modèle na imoko. Il y a double arena. Donc makambutu carré. A continuer makambutu zo kende bien. Mais comme mabatu. Faut ça la impact. Baye sans impact. Bolaniao. Na soule amemi ba comédien. Ba comédien zo ça l'impact. Pezoko Tsambo. Donc les padres aningo memane batute. Côté comme mabatu. Atana no bazongi na nute. Na lobi déjà les échecs. Parce que zolakisa. Zekindingu so bayaki équipe à Léopard. Wana impact danger. Kasi ye moko rien du tout. A petit falite. Petit fali bakoko memaye ata 100 fois. Akobeta 100 fois impact. Petit fali nenga zawan. Azala ye moko. Azala na yorobo. Po petit fali na yorobo pe simbaka bien. Yorobo swag. Soka za ye moko pe simbaka bien. Azala na motu te ata croiser la motu na nzela oteka nguba. Impact. Donc petit fali a mosusu. A part wana nzembo abimisa kezo simba. Nzembo ango atozoka malobati na rythme bien. Bangala pe baleliao. Donc petit fali a motu mosusu. Petit fali penza za motu mosusu. Kombo wana pe ponango par hasard te. To ba ponela na village. Yeba nzembo pona a imité. A pona pe par hasard te. En plus a mayele lika mosusu. Asala bere na makambo bere ma mayele na mutu. Na katia mutu. A vraiment sage. Zekindingu a mayele a sage. Masala ka makambo na équipe. Babenga bango toujours équipe. Pe atabino bozolandanga. Bozomona Zekindingu yemoko. Na Zekindingu équipe. Impact ngoza la danger. Voire même bakoiko gagner. Ngambo mosusu wana. Na bandele. Bomoni ngambo mosusu ya le king. Ndenge bayaki na batu tuwana. Sikoyo. Pas les padres baye kaka Virginie Manganga. Le te akanda. Na Zekindingu une équipe mobimba Léopard de la SAP. Donc, kota les padres en gagné. Pour équipe Zekindingu, eza capable de sa équipe à le King KO. Mais faut baser l'équipe. À ta équipe, on a balobagarie, ba tchaka équipe on joue un rôle. Ya makasi, ya mukepete. Ba compagnie rapete ne tio capable zo compagnie l'été à kanda to l'été à pete. Te. Baza équipe à makasi, équipe à Zekindingu. Potangata na tilo kolazo lo banako yamba Zekindingu. Muze elakisi te ye moko. Elakisi équipe. Ye moko sili. Aopola. Ye moko osimba te. Ya mwana bande lisusu. Le padre arina tina obemane batuana te. C'est toi même à bango pour côté kuna ba memaki. En tout cas, rien. Tina mukwalelo. Musicien oazo salaka impact. Pas qu'on continue qu'on sale impact. Succès. Na komema batu eyaka le king.
le kingi kaka moto azosala succès pe ya makasi na oyo amema bato eyala amemaki bato ya bien ya mabe bameilleur journaliste bafaux kaka ye succès danger kaka ye likolo d'avance bino mpe baoyo bozolinga bamema bino natali Mike Lokam ma Mike Kalambai misika bongo akomema bino te ya komema Yvette Kalombwa Yvette mpe alobeli ete mikolo akomemi te na Kongo kuna nani azolobele mpo Mike Kalambai soko ozolobele mingi akomemwa Moïse Mbie so ozolobele mingi akomemwa Rebo so ozolobele akomemwa ata Inosbi bato baza ebele bageze mawete bolobelaka bango grand musicien meilleur parmi les meilleurs Félix Wayozekwa Mukwa Bongo écrivain soko ozolobela ye na banorme na ye bato tu bayebi banorme na ye bato tu bayebi o modele ye alingelaka balobela ye premièrement faut maîtriser makambo na ye na motu mpo na komaîtrise yango oke na limete akoyebisa akopia ocour ekota yo akolakisa ndenge bando oyeba makambo ne bando ya sanke okutana na ye alors soki oke yo moko volontaire kuna alakisi yo apia ocour okoma odevelope na libanda premièrement soki andimi yo mpe afo andima yo mpo akondima ngulungulu te akotala mpe soki oza na bacritère wana azala sur et certain wazekwa akomema yo mpa wazekwa akuta okokoma engagé ko bazofuta mpe na basalaire ya bakini ingénieur kuna bafuta ye combien $150 yo bakofuta entre $50 à $100 par mois so osala bien pa wazekwa okokozwa salaire par mois mpenza obima na $50 na yo so oza mwasi otia mpe na kati ya lupango na yo batekelako ata bakala ata na tata mwasi na bino babénéfice mpe ezomata par mois mpe omona okomi na $300 salaire mpe ye lisusu donc bamusicien baza ebele d'avance bano bazobima na ina bosalaka bamulongo na batelevizio te bajeune fille na bajeune garçon ntango oyebi mosala no bien boza mpe bajeune no alors bokeluka balider ya miziki wana parce que eza na mode bakoboya bino mpe te bamwa liboso kozala bestage osala mosala no bien mpe baview boye baview bato batalo ebele soki kaka bandimi yo bato batali yo ebele makambo esili surtout kochange te so bataleli yo musicien mpo na batali yo ebele mpo na musicien kingandi continue kaka na fulanu wana musicien wana kochange kingandi mosusu te obandaki na kingandi oke na fulanu obandaki na fulanu oke na kingandi te ata bango tu bakokani ntango bandimi yo obeti bavie ebele na motu wana kangama na ye kangama kaka na ye parce que ya mosala mpenza oyo eza noble na minute oyo
eza mosala oyo efuti ebele mpe ezokonia kofuta bamulongo oyo ebele bokende esalaka na batelevizio wana eyana mabe te me bokende epai mosala ezopesama bandeko bato le padre amemi comme bamusicien wana eya mosala na bango baoyo bamemi bayeka kotambola bakosala impact moko te surtout bokompare bango na ngambo mosusu te ti lelo groupe moko ya miziki te to musicien moko akokompare bato oyo amemi te na bato ya leking baza te bakozala na bango un jour yango nde eyebani te loba baloba botya date bon tokaniti du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss
babosi bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.